Bakina yo makambo na Congo ese komi lokola dossier ya Honorine Porsche, c'est-à-dire boko mituna nani ya yibi mbongo moto akendaki na braquage ya munduki ya plastique mais mbongo ebungi na kati hein? Donc c'est-à-dire ndeko Zulu ngana oki motema pasi omoni ba image ndenge bozomona personnellement ngai na lobaka bote ya kolatsaka bumba makambo soki liki ezali mabe ya solo boza na raison koloba liki eza mabe Oyoki elenge ya Congo tapelema 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 bakina yo makambo na Congo ese komi lokola dossier ya Honorine Porsche, c'est-à-dire boko mituna nani ya yibi mbongo moto akendaki na braquage ya munduki ya plastique mais mbongo ebungi na kati hein? Donc c'est-à-dire ndeko Zulu ngana oki motema pasi omoni ba image ndenge bozomona personnellement ngai na lobaka bote ya kolatsaka bumba makambo soki liki ezali mabe ya solo boza na raison koloba liki eza mabe mais soso abimisaki liki wana tokolobela ete tokotuna soso wana te kolo liki oyo ya mabe. Président de la République de l'IDPS, ministre ya premier ministre ya mboka na biso de l'IDPS, ministre ya finance ya IDPS, ya intérieur ya IDPS, Bumba gouverneur ya ville ya Kinshasa ya IDPS, assemblée provinciale Mobimba bango na kati ya IDPS qui ça c'est sa salité pour nani temituna Raskin géré par muto IDPS fils Mukoko. Mais dites-moi maintenant pourquoi Kinshasa ça pour lui, pourquoi Kinshasa ça vivre na modèle mais lorsqu'il dit que la solution pour la inondation ici là, est-ce que c'est normal ça? C'est normal. Pourtant, il y a dans le tribunal qui semble la bateau, innocent. D'accord, tu as un certificat d'enregistrement, mais il vient ici, il dit non, tant on rappelait Rotana que Rotana bozo bukate pour Rotana ancien. Moi je n'ai pas dit que Rotana j'ai pas dit ça. C'est la nini pour Rotana. Les gens vont perdre. Il y a l'État il y a le Rotana actionnaire majeur pour les alliés dignitaire ya kala. Mais batonner place à ma défaut. Qu'est-ce qui manque au régime? Qu'est-ce qui manque? L'exemple doit venir d'en haut. Mais regardez Bouzoba ya régime. Bakobuka ndako ya moto, mais batiki terrassé, bouché. Est-ce que ça on a réglé la solution? La première des choses, commencer par tirer d'abord terrasser Nabiso, sensibiliser le peuple par rapport à Koboka Foulou, botia ba poubelle publique, et puis la régularité à Kolongola Yango, ba assemblée provinciale, tant ministre ya, ba ministre Nabiso. Donc ministre Oyo, ba moni mboka Nabiso, comme on dirait pas que Juma ba au sala théâtre. C'est-à-dire, il y a un qui a un bolingo peuple, il y a un makambo sale na terrain, mais là, il y a imperméable. Babel a mon îlot à la tchana, s'il vous plaît. Imperméable. À la télé, quoi, n'a pas, mboula, et côté, et en zotote. Mais à la télé, n'a pas, ma colonne, et n'y a pas de maïté. Luxure, tina likambo, non, populisme a salité à ma bête. Pour les fois qui n'est pas normalement, mais non, il faut qu'il n'est pas colombo. Et ça, l'eau a bimé la gueule au tel solo. Mais pour la mboula na peuple, à la tisse sapato, ayo kapé chaussure sur les polimboula, et ça la rende nini na makolo. Parce que pembeni les na peuple za ko polamboula na makolo. Ndeko Zulu, ngai na lobaka Kinshasa ezali lokola lopango na ndeko Chilombo. Si la responsabilité ici incombe à M. Chilombo, lui qui a pris autant d'argent à instruire le gouvernement et puis dans la société, OVD, toutes les sociétés là qu'on a remis l'argent. C'est à M. Chilombo que revienne la responsabilité. C'est à lui que nous devons poser la question. En deuxième lieu, ezali na bato assemblée nationale. Non, mais bon, l'Assemblée nationale pour nous. Ça nous sert à quoi qu'on a l'Assemblée nationale? Bon, nous sommes là, nous sommes peuple congolais, tous ont gagné une assemblée provinciale.
totalaka na biso bato mo baliaka bamillion de dollars ya leta basala na bango eloko moko ministre abimi sambula atamboli ne ndenge wana azongi akangi bafoto azwi pibi na ye qui est ce député là aza na bolingo ya peuple akobengisa ministre pour commencer à l'interdire d'abord kobima na mbula lui dire que kopola to mona osi kopola mbula te yo sala mosala po peuple apola mbula te peuple azinda te assemblée provinciale na biso mosala nini bakosala ndeko zulu donc tango bozolukaka bandako ya kobuka na esiselaka bino bandako za mibale ya kobuka na Kinshasa soki bozwi rotana bobuki bosilisi boye na palais du peuple eloko wana soki bobuki yango ça nous sert à rien babuka ça nous sert à rien bafongola place wana to banda koleka na embouteillage osila na triomphal peut-être que ça va nous aider parce que bato yo omoni tango bazobuka bandako ndeko zulu ngana koloba na motema na mobimba tango bazobuka bandako ya bato kashingulu aza content tango bazobuka bandako ya bato badepute baza content mais mokolo bakoyokaka assemblée nationale peut tracter ya buka wana vous pensez que bakoluka solution te mais nzambe bazosala biso nkobo mpona nini nga nasepelaka inondation mokomosu ekota na assemblée provinciale to assemblée nationale mboso anoye na likolo kuna mboso anoye babandi kobenda mboso bikisa ye akokufa benda ye lobi on va nous trouver la solution soki babraquer bakomi kokotela bango soki bainondation komi kokotela bango ndeko zulu on aura la solution ici nayokaka o Félix Tshisekedi asilikaki makasi kajingulu kolembisanga na bape ngai lelo chef asilikaki makasi tu verras tu vas voir les chefs étaient très énervés il y aura des nakozela énervé conséquences il n'y a absolument rien donc Félix Tshisekedi a messagé na ba collaborateur na et je comprends ici ba collaborateur ya chef de l'état bazo sunga ete basi bakomo mona le roi ba massa na ye bazo tosa ete tina ba exécution ba misala donc ici moi j'interpelle les chefs de l'état maman premier ministre j'interpelle l'Assemblée nationale j'interpelle l'Assemblée provinciale et j'interpelle aussi Ndeko Bumba s'il vous plaît Ndeko Bumba s'il vous plaît tala ba futa ba responsabilité au ancien régime soki toke tuna kimbenani Bumba osamsala mabende nini ngobila tikelenga bafulu mais soki tuna Tshisekedi mais yebe mboko zokama malamu tende nini kabila mtatikelenga mboka mabe soki tuna Dudu Famba mais ndenge nini finance bato bakofuta malamu te ngai te Nicolas Kazali soki tuna Nicolas ngai te donc finalement merci beaucoup responsable merci au roi des chefs de l'État lui-même merci c'est lui qui a signé les contrats social avec lui il y a un peuple appelle ça qui mandat il doit prendre ses responsabilités allez Yamboyo nini? Oh. Voilà, moi, je suis colonel Bill Lengwedou Pierre, je suis du génie. Je suis commandant 2e bataillon à second du génie travaux. Alors ici, les instructions de nos chefs, et plus précisément du commandant corps du génie, le général-major Danga Brino, nous a instruit par l'écoulement du ministre de l'ITP pour que nous puissions mettre un peu la propriété dans la ville province de Kinshasa. S'il sait, on a commencé chez nous à Makelele. On a tiré d'abord la rivière Makelele et on a attaqué les 2 canaux qui se jettent dans la rivière Makelele. Le mal, c'est quoi? Parce que le peuple congolais, ce qui est vrai, ils ne sont pas éduqués comme tels parce que quand il pleut, les cours d'eau sont transformés de poubelles. Ils jettent n'importe quoi sur le cours d'eau. Et quand on a terminé vers Makelele, nous sommes venus vite sur le 24, le cours d'eau de Gombe.
c'est là où nous étions. On a travaillé, on a essayé de dégager les immondices et les ordures qui sont dans les cours d'eau. Et de là, on nous a instruit encore de venir ici parce que ça ne tient pas ici. C'est l'avenue de la justice, embrassement du boulevard du 30 juin. Aujourd'hui, on a amené le pelle excavatrice qui est en face, derrière moi ici. Mais demain, on va amener les plus gros que ça pour que nous puissions dégager tout ce qui est en face de moi ici pour que le cours soit clair. Naba tato bafandaka bofandelaka nini ta mai ndenge tondi ata bino moko boye ta mutuka ndenge dinde kuna batato bozalaka bozaka ba $31,000 batata wana boyoka ta soni batata oyo boyoka soni boye ata yo moko boye mai na mbonge Nzambe alokoti na basashe maye na mbonge olaki nini tokopesa nkombo nini Océan nini Océan Tambwe te oyo koza Océan Tambwe Nzambe batata oyo bafanda na ndako oyo qui sont pour tala papa oyo chola pamba yaka to ana posa na yo ongoleka wapi papa omeka maji olepete banda tongo ayoka fasa ochola toi Voilà encore, nous sommes le 23 décembre 2025. Voilà encore. Stade Tata Raphaël. Pont de la francophonie, voilà. Voilà la retombée. Ça sont des retombées des travaux publics. Voilà. Ah, c'est désolant. Ibaka pusune joli. Ibaka pusune joli. O mwana tokenda wapi? Kenda sana masa watonga usamwe. olele Uta motongo mkono yebo kwa joli ta mkuse yebo kwa joli motongo joli. Ibaka Bota bina mga makala mule beti 15 minutes apama me. Kamo toni bota bina mga kwa beni vitonyo se dindi. Ah ça la grâce, bota ça la grâce na mai. Bisoma kwa tuta mai. regardez votre épouse Maman donc bah immeuble est joli bota bina mga. makole bukana ye Nzambe ko bouger na simate makole bukana ye te ok de makole bukana ye te kende makole bukana ba benda na sima ba benda na sima te sauter likolo a sauter likolo sauter likolo a sauter likolo oyo mbongo mwa wa bafu What's up,
oyo pena botala makambo yango mese ekangami likolo ya fulu ekangami donc fulu na fulu awa fulu na fulu ngai bandeko na ngai botala na likambo oyo ngai ayela bino ka toujours bainformation botala route Kimwenza oyo place ndako etage oyo ekweyaki po botala nanu ndenge nzela ekabwani oyo bozomona boza prince bomona nde bakangi bomona baengin yango oyo baye mpo basala moye basala eza te so mbula ebeti kaka boye biloko nyonso batie bamabanga bazielo nyonso ekei don nzela ekabwani prince yango oyo oyo bandako ekweyaki prince yango oyo bamituka ngana bozomona don nzela nyonso eza te bato makolo awa bomona eza lupango ya bato oyo tooleka eza lupango ya bato don okuti Kimwenza mpenza nzela eza te bino bomona botala na likambo oyo eza tyo aregi dezo ya monene tyo mere yango oyo na miniti oyo bakati mai bato koto nyonso baa na mai te po ani po soki batindika na pression donc ekopuka lisusu nzela na bandako eza pembeni botala bino motala bandako ndenge ekei bandako ekei bino mo botala bandako ndenge ekei bino mo bomona tala bandako apela diyenga moko gouvernement te la biso likambo toyebi te soki osuka ndeni bandeko na nga bino mo botala oyo eza oyo awa bomona oyo eza awa parcelle ya bato eza bandako mais ekomi nzela moye mituka eleka eza te donc yango milelo na milelo eza kote oyo bayokela biso maa mpo nzela mpenza eza te meme bana classe baonyokwama mpona kokende classe d'étudiant bazonyokwama bapapa mpona kokende misala bazonyokwama tala nde bato baoleka omoi nde bato baodevine mapango ya bato prince ekabwani prince ekabwani mpenza merci na bino nayela na bino toujours basango ya nzela. Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi. Voilà, peut-être au fil de l'interview. Ok, tu mets un mot pour placer. Mboka nini oyo? Comme il y a deuxième fois. Bosunga biso. Gouverneur, vive Kinshasa. Comme il y a deuxième fois.